voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News des Stars Nakatia chaîne Abisso La Voix du Peuple. Cette émission est abondamment tournée à Nakatia Turquie, plus précisément à Istanbul, Toyaki, Bisso na bino totali nini tosali pèlerinage na biso na niveau ya Facebook. Mais na ngambo na biso toyebi ke toza na bawe ya biso tolingaka mingi baza sur place awa. Et bandeko mingi ba meki pe ko komelanga ko tuna ngai depuis Kinshasa situation ya mwana na biso ndeko na biso Dati Dikambala wazali bongo mwana ya fait Dadi Dikambala bat balingaki tellement mingi. Alors je me suis dit nakoki kozonga boité na Kinshasa ça pour autant ngai moko personnellement na solana Dati on dirait qu'il y a une émission na biso La Voix du Peuple bandebel ba retourna Dati abandonné na Turquie ba to ba komela ranga trop botiki Dati vraiment Vincent botiki Dati bongo na Turquie boenenge nini. Je pense que le lot reçoit mukena Dati pour que tout le gâteau yeba qu'est-ce qui se passe réellement na vie ya Dati pour na bato balingaki papa na bango balingaki papa na Dadi Dikambala pe balingaka yeti le plus précisément la ba fan pe yemo Dati. Dati bonsoir. Bonsoir, Papa Vincent. Très heureux à Koutana na Turquie. Et moté d'abord na bandego tout balingaka yo, balingaka papa Dadi na batutu o batota la biso en ce net moment. Bonsoir, na bino nyonso, ba bolingaka nga, ba fana pa Dadi, ba fan nanga. Donc famille nanga, bino nyonso ba nyonso boyebinga na pesi bino ba mbote. Voilà, Dati que soit liboso na ina tuna. Pour na bande koto me kapé ko retracer li solo na yo pour na bande wa otala biso Dati na Turquie. Mais avant Dati à Turquie, Dati tozangine na Kinshasa. Après kokufa ya papa Dadi, orpheline de père et de mère comme je sais na bande wa otala biso Dati aza orpheline de père et de mère. Nini lekaki na vie na yo après kokufa ya papa. Pour bande ko ba otala ma me kapé ko yeba historique na yo. Après au coup papa, ils arrivent vraiment choc moi qui est très dur. Et Zalaki, puis Zatisiko, ils ont choc moi boye jusqu'à présent vraiment un monstre qui est n'a vraiment pour maintenir en moté. Mais Nzamba lobi na circonstance nous stopper ça. To kumisa ekaka. Donc na kumisa ka Nzambe pona diwa papa na biso. Et parce que ils ont déjà biso nyos. Et après choc wana makasi Nzambe ko salanga ngolu na yaki ko kutana na mama wa mote ya malamu mama Olive Lembe Kabila mes respect mama et mama nde inda zalo kwa mama nanga tango bakazalo kwa mama na yo na ndinga vraiment o meka pe ko limbola biso po bato balobaka bongo mama Olive wana tala ramona kata ba Dati te ba Dati bazo souffrir azo mona ba Dati te mais yo lobi ke mama Olive azwa ki yo azoyo lokola mwana mais kapé ko limbola biso qu'est-ce qui s'est réellement passé après papa kokufa maman Olive a continue na vie na bino ndengeni. Et maman Olive azoyi ka ngate biso bana Dadi toza na 4 maman et ndeko na biso moko kaza na France je viens na PC Mbote na PC Mbote to tikali lokola na 3 mamans. Okay. Donc biso bana Matiti bana Majize na bana yama eni. Et comme nous avons awa pardon à Kinshasa maman mekaki ko sunga batu na batu seno libota asunga ki ba maman nanga mibale et na part na biso donc nga na petite sœur nanga ponga pa maman nanga toza mibale nga na petite sœur nanga Julia mon bébé chéri na PC Mbote Julia et maman azo ki biso lokola adopta biso en fait voilà. Donc c'est-à-dire à ceux qui parlent na biso ne maman ceux qui parlent na bana na ye. Donc il y a on dit à ceux qui parlent na bino c'est-à-dire ici Carola là. Oui. On a une limbo la parwana. OK. Et papa Koufi maman Zate. Mais après choc wana
to sentais qui vraiment te qui toi na ba parenté donc maman yaki asalaki ndeti a effacé biso eloko wana ki tout le monde ndeti tozani sina moto songa biso te en fait voilà c'est-à-dire kolia na biso ndako tofandaka ba classe tota o ngala tangi na o baleki na nga ba otanga donc tato beli na kende su likolo atene la mba olata amo livre mutano sombelanga donc asombelanga na lo bateka banda pe kata na peti voilà maman livre mutu abando akipanga voilà c'est ça. Donc comprenons que après Liwa papa dati tant papa Koufo zaki na G ou GD si je me trompe pas. G1 au Kataki au passé GD donc tu au tangi tu aussi si gradué na yo ne to ba kinyo pa mona nini ba kola ki yo na niveau réseaux sociaux. Donc moto a fouteli au classe. C'est maman livre Lembe Kabila. Et Julia Penenga zo tanga kuna na Kinshasa. Maman livre muta foutela et petit frère nanga soit leader wala ndi Julia. Maman livre peut muta foutela ra frère académique na. Dans le silence. Oui. Et ngaku tava pena yawa maman pesenga su mbongo lisusu nazonga sous licence natanga et après ça les kine ko yabwe. Voilà. Dati nalingaki na no répondre bandeko oyo ba komela biso na ba téléphone dati nini dati se retrouver boyé abandonné pour na bato balobaka wana websa bango na nini bato bakanisaka ki boza abandonné boza vraiment ka boyé yango ça même yo se retrouver na ba Turquie websa bango na nini avant que na côté na ba détail mususu. Non ba abandonné biso te naza bien toza bien nangola nzambe tozo vivre nangola nzambe toza bien. Sikoyo bandeko bakotuna babi mais nini dati azana ngolu o bandeko nyonso ba makoluka biso yo kutu ba téléphone ko malo le panzana ça dit que kutani sangana maman livre kutani sangana maman livre kutani sangana maman livre mais yo zo opportunité qui toko boy dati o batu nyonso ba lotaka ba lukaka mais comment dati se retrouver na Turquie pour yo mo beti li solo awa que ba pesa ki okutu bongo ba na licence mais nini dati o se retrouver na Turquie. En fait gars qui tire pour nous vendre thé ni pour nous ya okata mai ni ba les gens dignes sur le bama wana babi yo ko lukanzela poto non même pas ba le baba na ko lukanzela poto pour ba le bande ba près de Taranga il paraît mobile azar en France mais yo ebiki mobile azar aux États-Unis c'est comme mobile azar aux États-Unis na yo ko lukana ki fa en France pas ni les gens ka ba les gens dia ba to moni mutu so ebine position na hotel awolingaka lo balikamoko boy oyo eza passe pour ça monoro nae oniri ayebi likambo okeza na ngobongo te mukile ezalaka bongo déjà moto ayekatisa ke ko katisa awolinga sala vidéo te awolinga sala ninga cachette putain akinde asi prendre bato donc tina seba vidéo nanga na osala na zo seka nanga pona ebeke na ozunga nanga eza na nka kenda avec ça bato kenaza nanga awa na sele ba folie nanga en fait nezaki joie nanga et pona nanga na mona ki ngo plaisir ata bato ba tireke ça pour tout te et pour nanga na mona kiango eza pengolu parce que na papa nanga na maman nanga ti ba koti na sema ba tikali komona tirkite malgré ba les ondes ya bato mais nga na mona le kwa na brisa ki lien moko boyana enga na ye donc bo na yeki ko lukanzela poto machin nini nyonso la eza na mbongo te voilà poso ko kende ba grâce mais na kenda donc so na kenda te po na yeki nanga ko kenzela na te. Alors ouais que ça ni dati sur le bique oyo lukanzela potote mama bimisi mbongo na ya pesi faut ba na licence mais yo suko yeki se retrouver en Turquie parce que si on a salé calcul depuis datiaza en Turquie tu as fait déjà plus d'une année depuis mars 2022 aux et là on ni suko ça alors que maman zo c'est là qu'on a des classes et au fait quand on a yaki ko sel ça ba ceinture nanga libomu ya ba marque nanga et na zoaki ngolu ya rozwa visa Turquie on coûte na zoaki on mo ba na yebe pe coûter ki na ya Turquie fa ki na kende Dubaï après simbité ba chance on des ala kaka après ba yeb sanga ke ba sela mamba Turquie donc nga moti wa sela nga ngona yebe ka ke eza na ngo biloba loba et na yimo na pe ki ya solo ko visa pe bimi et na ndepena check muto na ko ya en fait tu na cause am kuse mama zaika informé parce que maman moto olinga mwana na ye o azo encadré azo l'accès ligne moko boye
pour que lobby azala pe cadre na société ayo kaita msuma ba leçon du moment boy makamon et pe sa maman kanda et nzamba salingolu na mama tukutani et maman comprendre moi na ye nazaka mwana et voilà to arranger na biso déjà na maman bon arranger na maman livre c'est-à-dire to comprendre qu'il y a moins compréhension moro moezala qui entre yonaye ce qui a fait que yos ou mais la awa na Turquie non incompréhension te maman za camarade nangate ils incompréhension te dire que le essaie gotika la awa information za qui bien information za qui bien te voilà information za qui bien te tala maman za mukonzi mukonzi bakuta na ne pas pambate donc pour nanga voyage na bino za lipamboli nanga étant na mona na maman moi nanga nini après c'est bon hein, voilà mais batu balbara dati maman livre abandonna yo maman livre négligea yo maman livre kipaka yo te vraiment maman livre mona radati te maman livre abandonna ngati et pour nanga maman livre za bénédiction munene pour nanga parce que déjà ausunga lekio alandinga Julia ausunga alidor ba otanga da ba université aulongola nga da chargement boye autant mususu ce qui maman pas à quitter peut-être pe baleki nanga apande ba maman na biso bazali ba bana osenga pe balinga bana pour déranger nga pe moi trop ya da déranger nga te ki ya ndenge mo boye do fona bunda il faut non donc quoi abandonner nga ndeti na ndeni maman abandonner nga te lo monter maman a saleli nga déjà o eza ya mutu eza apesinga donc pont ya vie pour lelo na rozala wapi étant que informaticien on sala partout nana sala que pour que nga lelo comme informaticien eza nani grâce à maman donc maman ko peso mbongo te ko peso mbongo ko sila mais mayel o nazana ngona mutu nanga nini musala o nga na yebi talent nazana ngo connaissance nazui ngo na ngolu ya na grâce à maman qui na esali que nga lelo o ata wapi na sala étant que Haïti non ça là ils en hôpital les presque ba lu que informaticien na zale et si fina ye bakaka bolingi na sala ba programme bozana posa nini c'est bon donc pour nanga na monaka et maman peut sanga cadeau moko boye o nandima te na vie na kozongo parce qu'il y avait un yebi biso tout ça bâtiment boye donc ba classe 11 et moi ya kata ozomona place kutu mutolo balo le na pesa la oye ba susté balo ba le gobelet pour un mauvais français kima te to solo la pembe parce que na classe on mumeli no kena noté o ba no pas français on pété un mot français on yena un mot péké nango mais nangolo na bolingo motema bola mama atala kaka ki naza mwana lobi pe msusu na ko pesa pe le meilleur nanga apesa nga peka chance na pesa bana nyos pour dans apeka nga mote tu bi ke mama boko la ba orphelin belé donc par exemple orphelin na ye nga pe na zana 4 orphelin na ye voilà c'est trop fort maman a abandonné ngati maman abandonné ngati à tout moment na zana poser loko soki maman yoki ki nga dati na sengi maman pesa nga OK abandonné ngati et vini ni datia ça na faut ba te belé ba ça que ils ont souffrir fort tout ça parce que c'est ce que moi j'écoutais les gens m'appelaient na ba poto yo zo kende boy tout le monde a datia zo souffrir est-ce que datia souffrir en Turquie datia mène une vie à passer ou comment web ça ba négoni parce que di kambo est comme kupanza na trop comme j'ai l'occasion aujourd'hui au Solana yo moni tout ça mukolo vie ko web ça ba tourner ba ko spéculaka sur la vie de datia que datia zo kemba na Turquie qu'est-ce que tu peux leur dire il y a une souffrance là partout. Même baza pena ba Schengen, baza les États-Unis peut souffrir. C'est pas dire que baza ka ba circuler souffrir. Souffrance ou pas, tout le monde a peu mutu pas na mbongo ebele, mazo souffrir tant sous na peu oxygène. Et ça souffrance ko makasi ko le kanga o mnaza makasi on za mapesinga. Ko souffrir o yozo lobela wana ko souffrir wana ebité na contexte ni no batu ba lobelaka. Ah wa biso musala ezati. Tout ça va me faire tout ça là donc pour nana les bandi ko pe msusu te balinga ba secret na bino ma part wana musala ngana yebe na sala ba benga ngo mushteri la kiseni monde bino yo yebo monde na tambusi yo te wana oloba ngote wana eza pe ba secret na bino na pesa nga ba détail te ngena tambusi yo wana eza na ngone po ya musala ngana sala ka na tambusi yo opesinga
mbongo nanga nde toyokana ou bien so muta tindel a ne to posta babiloko ayebanga ti asalinga confiance atindelinga mbongo fona kende na kesombele biloko donc peut-être ba ndima mona nga na otambola na osomba biloko na omema po awa eza patron me ma chasser na zui chasser na simbi na kesomba babiloko na nga peut-être baba omona ngo souffrance mais nga na mona nga za souffrance te za musala na nga na osala po permettre nga na zwa moi un frère na nga na lia na nga na za na nga bien voilà donc so baba mona ngo pona baba mona ngo par rapport ki dati moi na Vincent ki ba poto baba mona ngo mabe donc nga pona nga na mona na ngo za na ngo bien po yango za le roi musala o nga na osala voilà mais surtout zongi na contexte oyo lobi dati mama tindaki yo awa mama tindaki yo nzela ya classe pour continuer licence na yo tout ça mais oui qui se retrouver au lobby parce qu'il y a eu un problème il y a communication ça qui bien été mais au moment où yo bisi so qui déjà que beaucoup tani na mama bo solo le voyage aux ali pamboli ba tu ba retenir nini pour na ba tu ba retenir bato balingaka yo bato balingaka papa bato ba se soucier na vie ya dati bato balingaka bato bo se soucier mingi pour na ngai bo retenir kana mwana lipamboli na mwana nzambe bible lobi il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent naza moto na luka nzambe bato bayebinga bayebiki naza pending bato mususu bakanisaka te donc mwana lipamboli mwana nelaka akufaka te so na nelaka na ye kokisami te peut-être pe po mama za mukonzi nga mona na mama te peut-être linge ka ifaye ke ezalaka na yaka pe awa pona mona na pe kana mama donc pa nzambe azar ezalaka te peut-être fait kana fanda kana zo ba complication ba billet machin ma belé pour on eza makamna biso ndaku ba billet linge sale se lave en famille dans rôle ngata na ko exposer ngo ezala ki boité donc on eza makamna biso ya parler bana mama donc voilà fait que ça la ka bongo pour que na makampe c'est passé mais pour le moment en tout cas dati azane sengo après okuta na mama en tout cas pour le moment mama elinganze mom debralka mama I love you mama na boso to yembela mama mama God bless you mama mama wangu thank you for loving me unconditionally mama m'a dit that je t'aime beaucoup ma fille. Il est dit ma phrase tout. Ah non, ça me suffit Oui, c'est nul alors. Maman, je t'aime beaucoup maman. Maman, merci beaucoup. Mes respects d'abord. Maman, zalaka non zalaka. Oui, bi na moni maman, na vivre maman lelo. Na moni maman ba parole azobi misaya bolingo. Oui, bi ke mona le biti. Poka to mona na maman te. To mona maman na musika. Ya on peut être batu mususu to jija maman de to jija. Donc tu veux nous dire que bola munyos maman sale la rabino wana azana ya teke beaucoup talangane po. Donc il y a tout ça ne bola mo et puis il y avait to mona maman te. Donc mais bola munezo comme le maman kana ba art. Na ba œuvre na to mona na maman te, to za na numéro maman te et loko moko te. Mais ba bola munezo comme la bola muneka reganga. Ba classe ezotanga ma. Mona zala so na kiezo apena enveloppe pina. Ba comme ba mo bana fa ba comme pena comme na pena dati. Na zi pena na funga pa enveloppe na tali pe. 100 francs 200 francs pena compter pena bi nga pa vuna simbi yango. Ya euti pa mama. Pena fa pena bi nga pena ba benga pa mama. Euti pa ma pena yebinga. Voilà. Merci beaucoup Dati Di Kamala. Un mot pour la bande tout batali biso dans son langue tamingité. Un mot pour tout batali biso à travers le monde. Bato balinga kayo, balinga papa. Ni no web savon pour tout si ça na biso. Mon angezali, non peut sakara ba merci belé pa maman. Maman wako, maman motema bolamu. Maman ni maman. Donc l'été à kanda le bolamu nde kombo na yo. Donc maman nazu le temps ya kusolola na yo o marqué nga makasi maman. Donc tekaka nzamba lo la saloka bolamu po biso prier na msuza nzambe abakiselo ka mikolo o vivre sous longtemps ozala ka ndongo ozala maman bolingo na wana nazala nga muta bolingo me ba conseil au pesi que tous à suna bolingo matisinga susu e bakisinga un plus vraiment. Donc merci beaucoup maman na ba bola mona nyonso no sala pona ba bande ko nyonso ba tutu et na peso merci na motema bola mona oza nango maman en tout cas merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, tu es au Talabiso, na interview na biso tonga tous wa dati awa en direct à Turquie, na Istanbul, bisowana. Topesi merci na Deo Mwanda pour la prise de vie. Merci na bandeko tout équipe Mbaya Luka de passé ba très bon moment awa na Istanbul. Merci na maman Liv Lembe Kabila pour la montée malamu na yo. Tika ete nzamba pambolo on appelle de ma part Vincent. Merci pour na biso tout le monde prochainement. Bye. Ngana boyi na ngate. Eza ndenge na bino mibali. Mais papa fait ça ailleurs. Et non na ba copine nanga d'accord. On est un manque à respect vis-à-vis nanga. OK. Teresa, to swana to solo. To solo là. Hein? Ngana ndaka likambo za question mninga a expliquer yo on dimi pe osengi pardon. Yo owanga na point pour ba pré. Na owanga na te comment yo kokona na likambo o ba ebisio. Hein? Donc à quoi solo makambo? Teresa, na bien. Si ça écoute muta ebisio eza beni mambimbi. Parce que à part musala koluka na vanaka na beni mambimbi. Epe so uti cop na e ya kopera bilamba do alati sabato. So na ngana ete na vana na ndako. Lelo batu nyonso ba comprendre pour la ta bien faut kangama na beni mambimbi. So na benite. Na zala na yo. A koselo makam d'accord. Est-ce que ça beni mutalobi yango? Oyebi poni baloba ko liana mwasi ko liana ndo. Ah bébé zala lo. Baloba ete ezalo kutate. Ko kasete ke ndo kyango na olia to na salondeli non maloba nanga ka d'accord na ko la ki o mabe. Est-ce que moi c'est ça tata na ngai ça maman na ngai? Ah. Kasi luka pe ye badaja na poni baloba ko liana mwasi za ko liana ndo. E komelanga soki ya solo nga sali o mabe. O wanga na ba ebiso likambo camarade na malonga. Elonde e pesa ngakanda po yo o wanga. Na bonga pelo ko pesa ngakanda po zo insister ke nga na o wanga. Camarade ni ya malongo za. Moi si balobela ka ebo solo. Papa tika songi s'il te plaît. Eza songi te. Na kiti se non te yongo bandolo babilo mo. Ah ba mamba solo papa. Bakani azo. On m'a expliqué muto ebi na hote. Na tikelo ye. O salana. O wanga na point. Oni boyeko. Omoni yo. Mabe ya likambo. Emona na kate soki ozali kosala. Papa, ozana nani na ba masesi? Ozande ko waze kwa? Ah nini yango? Nazali kosala. Allo ba mamba vérité. Moi si bakosa ka ete, moi si balobela ka. Hier et non ba copine nga. Omoni ye ça passe. Tika tata yo kikolela na okobanga te. Tata no aposa vivre na ye. Na bisa ki yo kolia na mo seza kolia na ndoki. Maloba na nga pamba d'accord et ko détruire yo et détruire na vie na yo. Keba. Singa so eza lokuta c'est bon mais so eza makamba solo yo zo wangana merci nga keba. Obenga. Sala weza posa motema na. Naza wana pona kobikisa yo. Tika oyo ozali kosala. Asa oyo sa. Okoyeba sinaniko. Susi do zala okipabiliser nga. Mami kipabiliser. Anga sona na tona balusango débat. Oui, Ezanga Samba Manioko Frite. L'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère, l'homme qui a traversé la mer Rouge avant Moïse, le Congolais le plus célèbre, le plus religieux. Oui, Ezanga, ngap nazoki biloko na nyoki, il a fallu na koti quand on a kino, ben na bongo. Na venu mon sabali numéro 23 et pas présent Godé Wetu. Mais papa, toza batua, ngana sunga kiyo. Tant na yaki kuna opesa nga ni transport. Nazu contre-temps. Naza na obligation te na sala kaka na ketika puis na tika kite pour na teka kiango na itizaki mbongo. Soki nazu na okeneka na adresse wana. Na iloko motu. Kuchete mbete. Boliko lisolo yebite okata. Yoka ngai. Kuchete mbete. Na lobi monsieur kokangela ngate. Te. Toka na bien. Yoka. Motoki motu kozwa kango vino te. Nakati. Moto apesi yo confiance kende kosombele biloko. Pourquoi yo melaye? Papa. Okomina kofinga kogangela ye. Nzeleza mambe belé. Bongo te. Tanga pesa nga biloko na pesa nga mboka transport. Bongo te. Na lobi na épée déjà que na utiliser ngo ce jour na reçoit na repesa. Apesa nga tout ça. Yambi lelo na téléphone pour oyebi numéro wana te. Yeba onyoso esala makawa na se. Oyebi yano. Ah.
ezanga makambo nga moto liboso na estroke moto estroka kutu bambongo ebele basala bango eloko te nasepela boye te nasepela boye te donc yo bana kotelemisa otelemi donc nga kobinga nga jouer na okaka ko otelemisi nonga ero yango peut-être que na maladie il peut-être que nga na maladie na so ba traitement so ba traitement eza chaque jour traitement mais ça chaque jour comme ba kisa maladie ça la Tima esi la nanu yo fana tisa tima bo system misi bo yo tukutani yo keba yo na butu bo yo na mwasa mutu yo o mobi na yo o mo yo na bomo yo keba na mbe yo keba yo oni so me ko bana yo keba na yo keba na nga sa ba je te mona mabelo o mona mabelo nga bo ma batu yo keba yo tala mona mabelo na ko tala moni zero mona oza yo zero mona problème ni biso mona binoko babilo ni ne babilo ko ni Tala noko merci sama mona yo ngala ibelo amudu te utoki na nga aussi ekanga usomon alwa yo mwasa batu na mwasa mutu ngala yebi na yebi la malade na nga za na yebi ngala za mutu munene comprendre peut-être que nous sommes dans des tensions ko de bazara na ngi bilo ko na te comprendre papa na yebi moi na kila bilo nga kuna yo na ba kamne age bo salinga ok coup de chapeau coup de chapeau je salinga na bengi ono no umeli oye na reta apina mke yankaye aboto ba chomo papa na yebi mo mobile wana te ok umeli ko salinga mate bo mobile na yebi lo papa to mesa mso ko swala biso na koko oyebi ngana koko matina ta machette akufa na machette akufa kana msala o ponga ile lo mutu te chomba mutu tine na ngwa na poto honorer mwanza passeport rouge akina ba identité tala papa na yebi eloko te nzima ngai mobile chapeau yo si sana mbali na kuluna apoto sola na yebi eloko te mobile ngai Augustine Pierre bila patron ndoko soraya bakuna mbe varai na yebi eloko nzambe mbila ngai nakomanda ndeni nga na banda okoma te niveau bakuluna ebandi mokonini nzambe jésus yesu na ngai tika ngai nabima nakebabi zonga kuna zonga pesa ngabuka na comprendre te zani nini ngana yo papa kulu te zani logiste yo ibinga te ngana kodima teke mama ngana pesa yo kutu za mwana tata na yo avant kufa abana ubanga ngaza pesa ngabutosi Kena pesa ngabu korpang papa kulutu oza papa sans te respecter ka oza papa kulutu oza ya papa donc tata ya ko sanga yo mtasoma pang mais le bon isa papa na biso na yena papa te papa kulutu pesa yango erotika na peti mta kufa ya kambar pang ça problème te lo ko yemo mko na kufa tika yango biso bito kufa pesa alipata ko ni ngala pesa Pourquoi le pain est ni ngala en fait? C'est là, aux moins, tu peux pas beaucoup de le pain on a aucun nango. Petit, ok, nango. Y'a un pouce, y'a moyen ni. Le pain on va gagner nango on a pouce. Parce que on a pouce, ça ok. Y'a un pouce sur moto, ça. Y'a un pouce sur ma mère. Yo, atika. Y'a un pouce sur ma mère. Y'a na maticho rikoya ribaya nazwi marto tan usaino ka sete problème ezali usaino ka sete papa sayebu bolopongo te ke nyoso to kala futa maka awa da sete nene futa ngo ozo sala biso bana ya leki na nene futa chaque jour to go pe maté futa te papa sanga bukari pang pesa te sala te o pe te biso na usabi makana saki ya bino osalena ya bino batika nga gadi maladi akumchaka akanse na yele mai mena rafosa moi romo kaya mke papa kulu oza ndoki oza mutema mabe so binu bana siko ye akufa akenda baba ye penda kutika libanga te kumbo abaza binga yo isa yote kumbo yote itirero wana sia kufa kala oyo kata itirero kufa na likamna mtima uyibite papa kulutu ata yo moko vraiment papa kubeba bakutute ngakuta bana ba mkusibu tata kulutu ata mwana bukendo zake nani bukendo za buko ipang kaina uza buko ipang na pamba ngana pesa ngana te tika na kolela na bingi deja na fait du sud mama Nadine Beri na bingi ye na dubina za kendo
Mama Nadine Berry. Nadine nazako ndo kubukula. Ata tole ba tebe na sa. Otu na nani sivyo. Surtout quoi vous l'avez raté vous pète en haut. Na ke to bukol pang. Ai bukondo. Kanswa. To pesa te. Elo monte ebima. Ah elo ebima te. O papa kuluta mo tema mabenza ba ko futa. Na lo kabino. Ya to pesa. Malédiction ça cause ça dit les sans effet. Na lo kabino. Malédiction ça cause ça effet mo ko te. Elo ni na. Elo ni na. Zila, le quoi yo au film, na o sanze bino. Yo o koma ye, ya koma. Ah, nande ko no mongo, o boyo koma ye, nande ko. Buringani te. To linga tendeni. So buringani pani o boyo koma ye. Ngana zanga ya za ye to koma ye. Tobia, susi na yo skuda. Suka no ezanini. Suka na ngai zari, tata bino aruba bino mabi. Lupango yo, izali na ngana ye. Tata biso mutatikango. Atikango pa na biso mbale. Lukwa ya kemba mako fikuma yanga. Tango zalaka mfio loba makambo te boy. Tango zalaka. Nazaka birubira te. Nazaka birubira te. Loba kute lo te sili. Yoruba. Elo monte. Yoruba. Elo monte kabola. Loba kama kabola ngoka yo biso pe bana doji ya biso. Makamba ukabila te. Uswa soto ukabila bibu utawese. Butike ngali pangu. Nandeni ni wese to sana ngoni. Yuda puta wese te. Yuwanga wese. Nosala wese ni. Ata yo mo vema biso wese yo zonyo. Bana, na peti bino wese. Yo balusa sala ça c'est verse yo zo wese tikela biso bi papier ya papa na biso. Ah ba za wese. Ata boyo boyo mo kwani otinda biso to zo wese. Yo uza ba za wese. Boyo zo yebisa biso to zo wese poani. To zo wese te. Eloko moko lotika na eloko moko te ya papa na nga loba ngala zala mwana ya papa na nga te elo mote kobima papa kulutu wana okosta Zwankela so ke bisbo kende na bino na kela église na okende nga banzela na mukuse na mwiru na rubamute na okota be bonganga moko bino ko simba te na kongo na biso moweyi ka mutalobela biso biso ka moweyi po ozosala biso yeba ke nazobandela yango okofuta yango kela toke papa na yo ba to na kala panganga na bino panganga ta mwana o yo ba ba mo kwa dikelele so disite po alinga ngati amuna ota maloba na yo donc yo mtu uza kumta ba mtu makasi tête fort mtu makasi te baba kuntu oyo sale ya kati oyo sale ya kati abilo ka moweyi lopa mweza ya moweyi ngato binu problème ite ngai to binu problème ite lukwa butir miringa ha ngato binu problème ite uza ba bungu problème ite tu se retrouver place moko et tu habité toza wapi et puis ezalaki préparé te nini neti ngai sino esone na komelela okamwa tokwea na mai koluka kaka koluka toyobaluka na mer mene nazoyebi biso boye na même famille na nga bayebi te ke naza so susi na nga ezali nazoyeba te quand est-ce que bakozala informe ke nazaka susi na mokili na bango te na koma na ngao ovanga te na kolotisa bango mpe na komona bango na koyebisa bango okufa kuna na nzela inongo mais ngai elo ezolekela ngai papa na nga biso tozonyokwama tozomela mai te tozolia te mais yo liaka eloko olingi ovandi no kimia otambolaka oza nani mpenza awa na mboka ya bawei okoyeba yango malamu ntango yo okomesana na mboka oyo ya bawei vanda na yo yo makambo nyonso oyebaka lekisa bango kotisa bango kitisa ye bwaka ye kuna bwaka ye yo biso okufa yoka nabetela yo ve na bandobunda kuluna bapeti mo babetinga lisheti na mutu vie bobo mangai nauti na kuluna ve
Malembe, tata wana za mukolo Malembe. Simba Malembe. Malembe, oh, Malembe. Wakaka bango Malembe. Wakaka bango Malembe. Libelwa. Na wote ukoma. akimi na imoto kaka nzela nga landinga tutenga nanko yango ya tarasiku ya moto ngapelo ebomanga ka accident moto ngaba betinga lichette kaka sikoyo mais finalement batutu bazalaka pala bango bayebaka kaka te pa biso ba la kome masango bobanga te sikuna komi ya nde yebisa na pale babomi ngai bobino musasa nini biso be tokufa to se biso be tokufa kwa yo makufa depuis semaine makufa nzela mai yo kufeni na nzela mai na boîte na vous avez passé te naza commerçant et puis yo commerçant na mai ukauluka nini na mai kasi na boîte nazokatisa kota kenge te na mai buna baluki bu bazinga yo tira kosa na kosi te vérité lukuta yo inangutia non ezali mwa confusion ya mboka congolais pe ngando mona nga boye kuluna babetinga mbonza ah bon mbonza bongo libo cerveau betle maboko bokembisa biso c'est nini bokembisa biso babe kuluna betle maboko Daba kuna baba basasanga fo. Banga za ukamata unazaki na kufi na tena za mwana mwana. Mwana mosi. Ah oui. Bon tant za mwana mosi za na komboni. Brandin. Ah waneti basenzenga. Yonne za na confusion. Nanga okufela kana ba yela. Eza vertige. Moi mutso. Bunda ni na bano ko kacha prince. Ah si yamba tutelio kasi. Nyonso bozali kosala waniza na ngopamba. Botikali awa kuna bozali susuti ngaba makotika nyango na mokili one jamais na bibu ya aba mena biarwa apeka fachi olingi oyeba na lina yeba po mokili na biso za fachi apeka fachi okoyeba ngo bomesana na tata wazo tuna la kosa mena biere tamu takala ya apeka biere eza nga nazozonga na ngao ozobela nga moto akalondeli nga naza moweyi nga nakufa omoni nga nakufa nga naza mobikisi leki ya yaya mingi kati na bino bafingaki nga na mokili na bino botyolaki nga bobwakelaki nga mai nga te mobikisi nga vraiment nga te moto akokoka kokoma esika naza aza te mobukuti nga kasi kaisanga na ye naza na umi te naza kuna okoka te zala nanu wana kobanga na yo te aseke tozonga mobikisi tala oyo aza liboso na yo fongola miso bien yo mpe fongola miso bien boyebani makasi ngai azali mwana ya commune te nazali mwana ya district nazali na ngringi ngingi ya commune ya district ngingi za commune ikompeka nga ya matete toyebani te oyebani tala ye lisusu malamu yo vedwa naza oyo songa azali mwana mati brandi soki naza tona oyo bato ebele baza bato nyonso ozomona oyo bakufa baza lokola biso bango batambola boye mpesi bamesana nazomona bawei baza ebele koleka oyo batikali kuna kasi eza mokili bawei bato bamokie nanu okende tata na bandalo bato otonda bon sina mokili oyo bamoto eza mais eza mokili bato baaccident yo tuna moto eza mokili oyo mokili na biso donc eza mokili kaka normal voiture yango to naza komona olikuwa limité waza raison on a limité kota Saint-Joseph nini ona biso aza oloba to continue toke tout droit so mokili ona bana classe kasi ke na explique ozo comprendre te ma moto omona na mokili normal apesa nga nde naza yoka posa biere mais bala toya antongana na monganda mpe eza te baza organise te po bafongola mpe bama bareta mao te nga na uzan tokende boye yebika tusa terrasse na biso kotoyo biere ezomona te terrasse ntango kosala oteka nini c'est ça
na mokili oza roulage s'il vous plaît, vous avez un problème avec ça. Vous allez le kokosala te. Boyoka o nazoba botelema. Bolobaki na bimisa bino bozwa mopepe. Bongo te. Nazongisa bino. Nazongisa bino. Mais ma biso nde na bar. Parce que le mokili omutu akokrema cope nete po yanga asala ekala nga nateka bangi ekosimba te. Yo ozwaki chance ya kosala mombongo kosakanaki nango ando kosala malamu te siko oyebisa biso biloko ya bana ya ndeko na yo osuki nango wapi? bapeta onayibaka kutu te eske eza kaka nalandela mpe makambo na bango te na busana tata na yako ya kotala okobanga te azalaka bakoto ye aza kuna pene ya tata ye aza na lubwaku te lokola bino siko nga na olinga na yebe awawa toza mpo tosali mabe to malamu nanu basambisi moto te nanu basambisi moto te bobanga te siko juste pardon abimaki ntongo na baluki kaka bibaluka balukanaki kota na tinel mo boye nde na bimi boye na mboni boza suswa moto akokima ngaza te kota wana nabia yo ozalaka vraiment nani comprendre role natikeli bino bososola nga mpe nazomona mais boyeba moto akokende libanda na ngaza te mosika na ngaza te nga kote na nga oa mutu na biso toza mutu ya banani nga mosala na nga bokoyebango soki bomesani bomitungisama te ape bayibi nga bayebi bino boyebi te bayebi bino seke bayebi mpe nga wana ezali bana oyo bakufaki kuna na Ukraine bayebi bato donc seke nga ana ndolia babo rêve nga na ndolia babo sekre moko na koyebisa bino po ekendaka malamu soki bomoni boza kosanuye boyembaka na bino bobinaka soki bozoyemba tata te benganga mobikisi biloko mpe elekaka bosepela nabimisi bino bozwa mopepe naye mukobele omochaka kasi te natiri ye na se na mondo ata tosenge esika okende eza te telefone wana okosala okobengana ye nalokoti yango sala eloko wana nasala dasi nango sowani dansolukaa flake kodivise mokilio ozalaaatatu mutombela me bozananu Dona la pace, Signore, la pace, Signore, c'è mai potrò fonderci se mai che tu, Signore. Oh, c'est pas la copie, hein? Mais tata, hey, Koki, toqué. c'est tout le monde pépé. Aujourd'hui déjà mon pépé, allez, les Kakuna. Oui, ça, Ngongama s'est quitté. Les Kakuna. Les Kakuna. bokani lokwa baya mikende kuna bolingi bokomisa ngoni lisano me yo mona naza mokolo na o vanda wani fleur ye akufaki liwa ya libaku atala mpe nzela die ye aza na département na nga te bino boza na département na nga bokende muna moto na département na ye bokende kende kuna mbote na biso bandeko ngai Dr Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada
na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire méamicine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis bakisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation qui a mis sur le marché le niveau de Mboka et puis les bandes de Mboka. Qui si on doit produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, banduta, ride, poche et puis cerne. Nous avons d'ici réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Nous avons d'ici cheveux, pour ça il y a un huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allés na méamicine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez dans la question diazostimile où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, notamment éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la question zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans la question sensiphos, où ils allaient il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la question méamicine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans la diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomulingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamicine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kis na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kis na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon où ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétique où ils allez kis na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.